Et bon, c'est batia kusiga kabo c'est batina affaire. Mutolanda kaka osale lo bien été. God on est na ngoti na tiki yango ezana ba posé oyemba mabe ozalaka Mario. Oh, obetara mkaka ba interprétation. Ba producteur na micho bazate. Sana wa ba coproduction. Ba faire wana. Ba grand chanteur. Ah! Kabo setika makamwana. Elo no sinelo kana laisser mise na Luanda oyo. Banze mune betana baba. Mise tout congolais baba oya obeta livalada. Bango ba betara te. Tonga na beti bango oreba sepela ke belga dalongo biso soni bango mala bango makenga os Fadi Ali no loboko molai loboko pesa ka bakataka yango ti mbongo baliaka ngona batu ngo lobaki ko pona maladie au Covid-19 mutu toyeba ko se protéger pour maladie eza vraiment pona ye na komaka saisi papa na Maurice pona yo na koki ko boma moto yaya ah ba difficulté belé muté tol ba combattre kay nga imotola longola yo posa kotelema na ba coin yo tonda bisengo yo bwakana yo mawae ti mo petra ngolo eza bien mais ba ingratitude pese belé ngam na zong sabatu po ba bondo sala répétition na ba bar ngam na idéologie no ba ah boss brada TV wana sko na chaîne ekoti na sikana mikolo na bato bazana agade Boss Brada TV donc aux émissions mobima ko ngalelo na yeba na belkado na kati ngolo ezana sima ba vewana banse mona muté sala nga pena yeba na pona bone ko interpréter na batu ya culture wa merci na TKM na yebika après confinement tozana na kini pona ko racher trophée wana kwa façon ya nini na zamona na bolingo Junior Belgado papa na mbonere komo na nga mbokeza matondo lelo bueno na ngandeza Junior ayo Kongo kitasa Zambe apesa makoki nyonso na yo pona mobali nanga bulo bien ngo mutebetsanga alfaladi so bulo yana ngo bien mabilo wana tout e yana ngo pete alingi skoto yambi misefa yemba Zato yami mise bandi ko expliquer yo tongo ba déconfiné ba un mois mbala moko lancement ya kilelole le bimi masolo kusiki ngaf mana na faire gola super ba ya ba yemba te papa ya bana Bruno nalinga kate ba masaba ya mbelanga téléphone na mirai bilongo ni koka informateur kabo se biso to ka se to ba no finga kusiki ya le padre akine go betango ya ye ezala donc OK pas kina ekana ndenge fika sala ki bango de fona bango de trop interprétation yo ka boye ata na denze mbote asalelo nini migana jwarama nini leki kitoko nani ngwa bosanele ngabudena kata sandwich Gilbo Muzombo dans le bon confirmé bon retour en Mboka parce que aux mystère silencieux na bandeli Gilbo Muzombo mystère silencieux donc zalana biso pour kamasuri papa Alvalade donc coronavirus ezami batela to landa ba norme ya hygiène ndenge bazo pesa biso pa ba konzi et au sala biso bien vraiment et to bo sanité agence de ségur maya ya gardiennage ezaka moko na kati Angola et ça la sécurité à solo. Hein, papa ma to pesio merci mingi zala connecté pour masoria kitoko yango balobito s'abonner na ngola ultima hora bravo trido bravo tozana to s'abonner biso to na ngola ultima hora balobi za chaîne yo biso tout tolandaka donc bolanda ngo bokozo ba novidade tout ya ngola awa ya bango ezaka ele et salami ekoti awa le kagitete bango avec série organisation makasi ngola ultima hora TV bo s'abonner wana donc Covid-19 est la réalité. Batela ba oya yo pe o mi batela ndenge nini ko bima bima pa pambate c'est-à-dire soko bima ezali loko ko sala isoko bimi sala toujours na masque na yo pe sima ko sala ba course tango zongi sokola ka maboko na yo air nyos lolenge yango okomi batela pe ko batela ba oya yo et ko bosana te distance sociale ezala tango nyos. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'Isolo na bino bolinga kitoko makasi Luanda Today. Topesi bino merci parce que vous avez confiance na Angola Ultima Hora News et si kama solo ya malamu esala maka.
toujours dans le cadre ya ko informer bino ko pesa bino actualité na temps réel to uti ko zola bino moko ya bino bolingaka mingi Junior Belgado Papa Alvalade c'est-à-dire a ozana biso ndenge ozana ko bouger te zalaka wana bino tozolanda biso na kati ya suka nord et pas de par ma bilenge zanga suka boza pété bozalaka wana de Boss Brother TV parce que masolo malamu ezane pa ya Papa Alvalade zala wana po yoka Junior Belgado nini nani pendenge nini esala makaka awa na kati ya Angola Ultima Hora News et kobosana te okota l'émission R Nyonso Kolinga na Angola Ultima Hora News et au s'abonner wana parce que ce qu'on s'abonne et ça la bien aux informations à temps réel et to sanité agence de ségur Maya ya gardiennage et ça car moi qu'on a kati Angola et ça la sécurité à solo hein papa Maya to pesio merci mingi zala connecté pour ma solo kitoko yango Gilbo Muzombo dans le bon confirmé bon retour na mboka parce que aux mystère silencieux na bandeli Gilbo Muzombo mystère silencieux donc zala na biso pour kama solo Papa Alvalade a on a kati ya Luanda Today na oya bino bengaka Rolindomba la presse de la diaspora ça dit na sengi na réalisateur na caméraman na privé Michigan Moulassa de Deus azulanga Papa Alvalade ndenga zokota peto ya maina kati ya plateau donc tous les cas déjà invité na biso Papa Alvalade Junior Belgado Boni bien papa na ngai totombeli yo bolamu na émission na biso Luanda Today merci à toi Roli yo ebikaka ouais na kosepela to banano na message moko ya COVID-19 pona bandeko na biso oyo bakufi baoyo baza infecté et na biso baoyo nanu tozumboko nango te moi message esala moi bien ouais message na kopesa bandeko na biso pona maladie au COVID-19 mutu toyeba ko se protéger pour maladie eza vraiment état qu'un artiste na bino Junior Belgado Papa Alvalade na expliquer bino vraiment que malade ezali mutu il faut kolata ka masque nenga na lati maboko il faut ko sokolaka moi ba 1 mètre 2 mètres et ko sala bien ça pour na bolamu na biso moko oh to lobaki te to boyi le bibiso to ya kolela yo donc coronavirus eza mi batela to landa ba norme ya hygiène ndenge bazo pesa biso pa ba konzi et ko sala biso bien vraiment. Merci Junior Belgado na message na yo Sébastien Joan Zoa masolo ya pièce de rechange na suka note Leni Adolphe Zoa message yango leki toza déjà invité na bino bolingaki Junior Belgado Papa Alvalade Junior tokoko va na biso ceux qui moi ezali poto sur la pena bien ouais to soko tapena na makambo ngo we kokolo ngwana yo ceux qui moi ezali parce que tozaka biso mbale ouais to soko tapena dans des choses sérieuses Junior Belgado el boso le ba no komo na yo pena mama pana mama botela komo na ngai mboka za matondo lelo ouais non na ngande za Junior ya ndule nde yango ne bana kini ba binga to na kombo ya Bercy mais ba kopana de yake banana yango la kombo koma Belgado nga kombo mutute okati matondo lelo Junior Belgado oyo ko pe ba mutute on faut qu'on rappelle ba brésilien Matondo Lelo Junior c'est-à-dire ba kombo na biso pena ya ba africain et non artistique Belgado Junior Belgado si ma koyoka ete ba promulguer yo meilleur artiste ya diaspora congolaise awa na Angola réaction ezalaki ndeni nazalaki satisfait makasi po banda makama musique banda ba oto ya kokuta na Angola o non yoka teke na Congo kuna ba bimisa un artiste diaspora mais pour la première fois tant ba publier qui bon on a mona qui on a net c'est là nga bien donc merci na batu ya culture wa merci na TKM na ebika après confinement tozana na kini pona ko racher trophée wana quoi mais parce que moi qui peleke c'était comme si on bilobela bisala sala qui peleke c'est nini makambo wana so sala bula bien ozwana ka biloko wana et bon boulot bien on te betsanga Alvalade so boulot na aura bien ma bilo wana tout et ouais na ngo pété ouais balobi maman paté karama pa maman kwanga pasa la kwanga Junior Belgado za moyembi awa eza masolo ya image to linto senti pena Junior Belgado moyembi ça dit biloko wana abo mali bala yana nae asundola bana yana nae
yanana koma molaso o kamata sentima yo pesa na bambanda kokera kanisa bola munanga dishkwarede polo venga bien na salelo nine migana jwarama nine leki kitoko nani angwa bosanele ngabudena kata sandwich basopela yo mayonnaise zoto mobimbae na sentir beno bango pe obanda iboya bango banani soko yambi batu babanda bi mama kote te sadi nalobaki na bandelia wake mama kwanga salaka kwanga moteki mapa tekra mapa sadi nazana Junior Belgado ouais te ngala tunika eza question te monsieur zayo na tunika batu tout faut banda boy parce que Junior Belgado aza moyembi Junior Belgado aza moteki mapa te aza footballeur te aza boxeur te sadi musana ezane koyemba te yango na vraiment ora yo lobi yango taka yo mto poser te mission roli donc tout ça lelo makambo ezali awo na sepeli makasi Junior Belgado olimbisanga parce que sima ya koyeba ete na koya awa na soki question moko ya moto babenga Apocalypse 21 honoré nzaiku autrement dit révélation motema Jocelyne abina ngai eloko ni esalaka pe na moninga moko tanto lobi oyemba wa osali eloko affaire egola asinspiraka kaka na affaire egola ou eloko moko boeza te po nga lelo na yeba na Belgado na kati ya ngolo eza na sima bavi wana banzembo na ye moto esalaka nga mpe na yebana mpona bane kointerprete me na miniti oyo talaka album efebima daya banzembo ekotakota soko marché ka partout omoni ekoli elo na sina eloke na leseli mise na lwanda oyo banzembo nebeta na baba so ye na esika toza na mambo te omona ba DJ Dishkwakadi ba DJ de Chris Nimi bakobeta so binzembo ba Belgado tu bakobeta so okena ba shipipo okena ba bela okena ba bar tout na ville omona donc na minicho déjà tokomolobela trop œuvre pour kalate kilelelo bima eza album oyo ba mise batie banzembo oyo ka banzembo ba Lamborghini ya ba Maduda ya ba Brisconzo oyo ka banzembo ya ba oyo ka ba générique ya ba Aspirine ya ba Mino Diazé donc banzembo ba Madambo oza décité na album oyo bima kilelelo na lingaki tolobela likambo ya réalisation na ba projet mais lokolo anticipé ngape na za obligé na kota na G ozokanisa kosala nini album déjà ça en marche ou bientôt relancer ton nini album déjà to commande na moi 60% quoi et là que manqué ka ba clip pour ba mission tout déjà c'est 100% ba mission déjà 70% déjà batie da banzembo da to yembi na studio sili et très ka ba clip ce ba clip na mo vidé na oyo ngala bimisa on a mbela ba jitse boya Pharaon ba majorité kale millionnaire ba Bruno gérant papa confinement ba on a mbela ba Nitu Kanda oyo mbela ba Alain Visor banzembo na mbela Elvis Panda na oyo ba mbugini ba konzo ba mbeli donc so to vidé ka to samisi to sel ba clip donc après ka confinement autant ba déconfiné ba un mois mbala moko lancement ya kilelole le bimi. Est-ce que vous avez un tsunga? Tu as un tsunga. Pourquoi il m'a dit que tu as un tsunga? Tu as un solo. Tsunga netina. Bomangana bomayoto bomanae. Pona jise faranto bomanae. Sokyo yo kinga na weye. Kanisa tabola muna salela yo. Wana ya jise faran. Kanda les bijoutiers Elvis et Panda Paulo nganga les bijoutiers Staff qui j'ai na soko la mwa Abdullah Pona mobali nanga Na sinye eyo Na kotika bongote Gibson Mbia Vanga Ratini Musada Benjamin Zita Soda ngai motola longola yo posa ya kotelema na bakwen yo tonda bisengo yo bwaka na yo mawa nwela mbombo balando siveni manaja azomona rien wana ya major teka Body good tika kanzo toza plus que cola oza spécial na câlin love you bébé ta graisse na poulet comme un souple blaze ma vouzi soit ça fait du bien
wana ce qu'on dit mon ami la relève témoin au mère doublé bansembo c'est belé belé brino nanga brino gera nanga bona ina kuma kanko lycée confort bambanda batikala na sonye ngabala tisanga lopete ngana koma mera palin nwela mbombo balando ngaye mawa wana mettre Louis Gaza c'est peli quoi. C'est-à-dire allez-y comprendre ça mo beti ndembo te aza moyembi. Bat musuba yaka na bango ina émission le mon appel à cracher te. C'est-à-dire le quoi tous en junior belga de Papa Valade moyembi. Mais là musuba ba yaka ba yemba te. Ngana benga ko no belati. O ko kwa na grippe. Mais na zoye pas za boulot na ngai. Ngalingi sko so yembi mi sefa yemba. Zato ya mimi se bandi ko expliquer yo na ba okene ba chini na ngata on azaka mi setete wana te awa musique olo ba déplique olo bi ba bina filer ba iboto contre maître massa na ba sala bisika zali donc musique na musique quoi boss mambote allez-y comprendre que ato yambia sa footballeur te chino belgado azamo beti ndembo te donc nga sa musane sa ne ko yemba yango fala yemba donc boy skizenga quoi prochainement sobi boye na émission désormais na kati Luanda Today soko ebi ko sa musicien yo le kana Luanda Today et pas ya Rolindo mba bongama parce que na ko yembisa embisa ne jino belgado zo yemba parce que jino belgado azamo beti ndembo te aza papa mapate aza papa kwanga te ça dit aza moyembi. Papa Valade, Olobeli mingi relation à une affaire gola. C'est-à-dire ceux qui le lot au yemba boye, on s'inspire na ye. Mais la relation ni yoza entre yo na ba collègue na yo ba musicien musu ba vivre à na Luanda, ou ba vivre en Angola, ou ba vivre en Afrique, ba vivre en Congo, partout dans le monde. Net na bani non on a Luanda sikanga na za. Tout ça biso tout très bien mutu toza na kwa na ye tozo bosser malgré ne loko ezanga bango respect pa nga. Pour ton ba mise tout congolais ba ba obeta livalada bango ba beta raté tonga na beti bango ore ba sepela ke belgada longol biso soni bango mala bango ko makenga et comment bango jaloux donc ennemi à congolais zaka congolais mais tous a pepele courage basala banzembo beta rapena baba batu pe ba yokango bien na bango bien nde yangwana bango de fond bango de trop interprétation yoka boye ata na denzembo te siko ba bengo pa na show net ya lobeza boye show ya Miss Simple Bord ezala na mambo ta esika VIP esika ba tutu bazo sangana ba dide de chocolat ba ozala na ba Loranelka to ozala na ba Mburgini ba open world ko zala siko ba ocha obeta play bakani ya wer ya jibe ya faire moi te lukelo ba problème ba evone fisa la ka ozana ba kilelolelo na yo ozana ba leti mwanza ozana ba yinda ezala na ba jite faron milelo ezana ba Bruno Gérant yango esala ka beko pesa ba DJ be force ba betaka yo yango mona bango ba koma yekola ba DJ likunya beko la ngane likunya mais ngana linga bango po ba frère na ngai bango tout aux bon terme ba bosser ne banzemo na bango yokana esala bien bon lokola obano matalikolo Rolindo mbapa o matalikolo Papa Valade Olobi makamba relation ya yo na baninga awa muna kwena c'est-à-dire ezana musicien moko te awa bolidara na bien ne to lobaka na te toza bien ngala lingaka bango ndesko ba yekola ba kotela ngali kunya pona na Betal Valade bandaka l'inviso betsenga Valade luka ba problème mais baza toza bien ngai souci na ngai nde yo foisa bango belga da lobaki bobeta ba F na bino ate ko zongo ba succès te lokola ba iboto lokola ba wera ba faire te mais prefere yo kana rapoto saka na babarawa samba F est-ce que so ba bengti oyo benga oyo beta play ba go betani esili mama ko ngale esili o ka tout la mwisi ba kimaka ba ka se ko me o ya play back pour so ko mi ka go be ngai bo se mamotema mozoluka awa mamoyo tous la solution mais tous à peuple les baromans tous à bien ba masananga ba ketsimba ba lichabi ba tchétché de bal ba tous à bien bisoto et bon ya ko bazana Congo bazana Europe te peuple et na Congo ba masananga iti yo ebit ba msu temps biso beto beta malgré ba na ba succès ba on peut ba beta te
donc tozara bien iboto wana masana nga tozara ne ba tabon chez les percs na pc ba moto sika zali ba bina filé ba fabricas maestro ba robino mundibu ba depuis ki ba pomba donc biso tout ensemble quoi to pelisaka masolongo boble ki poinza kanga bango autrement dit masolongo ya ngoyo Junior Belgado Papa Alvarado zana biso ouais c'est-à-dire so muto sala musala na il faut ko apprécier peut-être on va apprécier l'homme à son époque. Junior Belgado a Papa Alvarado et puis c'est la jalousie mais maintenant quand tu appelles un sujet très important, c'est très capital parce que aux artistes congolais Fally Ipupa Air Marabia abeta qui na Bercy c'est ma robeta to sepeli parce que ça culture congolaise c'est qui liboso mais ça ka netika na batu mususu pe netika ka on dirait ka ba sepelate parce que le 13 février peut to na biso vena biso quadra koraman et réaction na yozanini te ba courage belé wala musique te moni ba ndeko na biso combattre ceux ka batie na se musique na biso moi te comme ko kita il faut luka ka biso ba mise de vivre na musique neti tant Fally Ipupa betaki na pese ba bonjour esika zali bongo kitoko biso tout ozaki simana e ngala tala ngo direct ba mekana ngesila direct pour na otala ndulo wana pour na otala kaka ndeko nga so abeti lobi pe ba Jésus dernier se ba ko beta neti bolobi le 11 vena biso kwa da koramani na UCV ba courage abundaka bisika zali ko simba biso tout ba congolais to soutenir vena biso po abeta po lobi ko zala vena biso choni lobi ko zala vena biso jibe ngwana ne musique tane ba fabrication ba beta ba album ça ba seti le loba beta te na poto ba ndeko na biso ba combattre ko tana va bati la biso na sepo ezaka to zaka ba ndeko na bango pour soutraber au fabrication me mine de konayo na poto moi te ka fier na yo papa ozoki peta o me mande konaote do bacha na sepo sinon te musique na biso o kita ba nigérien ba ivoirien ba organiser biso apamba donc pour nga longo na vie na biso quadra longo na vie na binga Fally Ipupa donc merci vraiment ouais na lina pesa autant o melana no mai sali nazo senga na Regina ngai ingénieur Bravo Trido on appelle ça respect makasi pour masolo angola ultima hora news ati la biso extrêmement ko et simanango to zonga to sur le susu na Junior Belgado Papa Alvarado donc to la nestre bongo simanango to zonga sous invité na biso c'est un confinement acoustique amplifié à Bruno Gérard merci hein la vie solo tokei ingénieur de deux sonner le lit na téléphone nanu na moni ata numéro déjà na yebeza papa ya bana Bruno nalingaka te bamasaba yambelanga telefone na Mirai Bilongo nikoka informateur mpona ye nakomaka saisi papa na Maurice mpona yo nakoki koboma moto yaya nalingaka kutu na miboma Bruno Alain Lusala papa na Bruno bamba na baza lokola makolo oya soso susi na bango bapanzelo kwa malamu papa ya bana Jino makolo makolo bapanza pe bolingo ya Elvis pandana ngai Clarinata Loviva pene na yo namonaka lokola nake na paradis Bruno Gérard nabima David pona bolingo Bruno. Déjà de retour sur ces plateaux et so boto landa eza acoustique ne troba ki muna mtu fasala ba œuvre nae balabi désormais a sokoye il faut sala nde oyemba pe na soko za musicien masola oyemba soko za artiste comédien sale lo mo boto seka seka eza te koyeka o lobby Miguel Ndofusu masolo ya bilamba maison la biema Monvel eza 923 42 90 c'est-à-dire ata tozana palanka tokoya obengi biso na pangila tokoya ezaka obenga kaka Miguel Ndofusu maison la biema Monvel Junior Belgado masolo acoustique parce que ba acoustique et salami nango belé Ferregola sali nanyo ya sali nanyo pa sali Junior Belgado pe a sali le bela nanu ya yo simano to le bela baninga merci masolo acoustique nga vraiment na le Ferregola ton amoni po e muta bouger mon kilo na mama acoustique tous les musiques comme acoustique ton amoni Ferregola nenga bakini ko non acoustique nga bi bon il faut faire confinement
acoustique amplifié na bokasité ba Chikombala ya ba Bruno Gérard ya ba Fiché Mongongo le millionnaire ba José Open World ba Garçon José ba Doudou Makengo na bokasité ya ba JC Boya Faron le meneur de G ndene ya kosala acoustique fin confinement acoustique amplifié na acoustique ano mona ke na selimo betivation ba nzembo moi mukia ba FGB moi mukia ba venanga fere moi mukia ya banzembo ba via kala mais na iminesko banzembo nanga oyo kana bani na Bruno Gérard il est temps na yo yemba nzembo jisebo ya Faron na yo yemba na kosieta na yo yemba nzembo major teka nzembo ya Nitukanda na yo sukisa na nzembo ya Arlette Mwanza donc na kusiki wana kuna umoni fere tanga betaki abeta ine banzembo batute siko oteka banzembo nondeni. Eh papa, na fait confinement na bakota ba s'abonner na chaîne ngai Junior Belgado TV. Au côté ka s'abonner wana mona maman acoustique fait confinement mona acoustique aux adécité au senti ndenge artiste panzi na ndenge ya bien quoi. Le bel appel ya baninga parce que o lobeli ka ya faire gola. Et ba polémique na yebi ko ye pona ko lobela litan baninga te. Et lo ke bengi sio eza musana yo. Mais ça dit ba polémique ya wapi na yeba te baninga ya wapi ya Congo be ya wapi. Kasi ba masolango salami par-ci par-là na Angola salami na Europe salami na Congo na yebi après venabiso les padres venanga sukabo c'est pas betaki na ba foi na ngamsu na moni pe ba beti ba bo lotin na moni ya Jackie Porto beta na moni batade de motikile ba courage quoi mais na nenga Luanda ngala yebi kangam na betaki na yebi te so ba msu ba beti pona zwi sango na ngote yo muto expliquer nga parfois eza na yebi te quoi. Papa Val, ozo le grand problème Tony. Est-ce que vous évitez que vous basez les acoustique dans Angola? Ah, les bossons na yebi na roboya. Ngala boya raté. Ba on est ba boya ka o ngala salaka, ngala beta 3 jours, vewe beti ngala yo beta, na yo beta le valade ba zone di marati. Moi peut ngolo. Eza bien mais ba ingratitude peut se belé. Ngam na zong sabatu po ba bondo sala répétition na ba bar. Ngam na idéologie no ebara. Bango tout bazeka au préparer concert na yo ba coulisse que beta concert mettons na yo comprendre idéologie ba faire na bité ngape fona sala samba ngaba miezo il faut tout na Philippe Oton ya modérateur Kashogi bilamba ebi boss qui a c'est Mobutu ba ebi na ngabo ba troté ba mando vuti le football ba ebi nga vraiment na pesa ma comme na ba petra ngolo ngam na pesa petra ngolo séparé mais kenga titi dika quand même tout tiki bango ba sala mais ngalo on la betel valade ti le lom ta beti pété acoustique na ebité so ke beta ma ino oyebati na oboya pour nini ngala ndima ka somo to se loka bien na ndima moi te na pesa ba force ba sa banzemo na bango pesa la bien to bunana kana banzembo na interprétation ane ko makosa kosa ngo ebutaka sina kosa leka ebuta na kosa oyeba te donc so ko beta kosa donc il faut les kaka so le quitter ba okanga yo. No comments. I don't want to say something. Na lo banange loti. Na limite la bako Rolindo mbala près de la diaspora lo bibo. Ngana beta acoustique. Ngana beta acoustique so lo bité na lo bandeni. Simon Arabe garçon bizarre sika zali donc Randigo gano sombre sinzinga soma da pulga. Junior Belgado yoyo a bientôt une chose se prépare. Bato ba comprendre des ara na mambo tati. Ba ozwara elo moroboye. Pona obete ba live acoustique wana. Eza musique ba DJ de Choradi ba oza ba DJ Chabani ba oza ba DJ Air Love ba DJ Quato Mix ba DJ Chris Nimi donc marambo européen ma quoi na lo ba souté na vai na ngane we vient biso le roi de la forêt loba mais tant idole na yo fait le goal à sali acoustique na e et puis c'est moi biloba loba là je cite les noms tels que Kabosé alors belek makambo lobi ke eza masolomo boye singité moi conseil là dessus. Ah, et bon, c'est bâti acoustique, à Cabo, c'est bâti à faire. Mouton landa kaka, ça les lois bien été. Pour mouton, soit explication à faire. Cabo, c'est biso de quand c'est temps, bah nos filles acoustique, il y a les padres, alors qu'il ne robait tango, ya yé et aux ala donc. Ok, il pas qu'il n'ait qu'un n'engue faire ça là. Que moi t'as été, voilà, ben en haut à Diembela. Il pas de Diembela, tu peux Cabo se organiser sous tes que fait Diembela kaka. Parce que les padres personnes à l'andier, à PC moto. Mais bah tout bah bien papa n'a pas, moi va faire wana. Un grand chanteur. Cabo se tient ma moana. Et voilà tu m'as mon côté. Grand chanteur, on mboka to tigana grand chanteur à danger. Cabo se bina on est à rodé milo lu avec gazette. Ta kaka, ma bukana daya. Donc yebela quoi. Ndeka to lobara. Honorable Alita Chamalale Sarabana Congo.
liquin ciment staff fresh kulesa no bana suka no Junior Belga de Papa le Valade tranche de Zokota to benga ngo rien que la vérité c'est-à-dire eza tranche mo que ça la marana émission na biso à Luanda Today na tranche wana invité na biso aza vraiment na devoir ya kolobela biso vérité parce que ba question musutu ko tuna yiti pa na biso ti Junior Belgado ba avantage ni yezwa na musalo sala comme musicien na bulo non nazo sala wa tona ya kan Luanda ngona yeba na kate si lelo na yeba na Luanda mobimo na ba province dans Angola mobima kwa eza grâce à musique yo ka musique yo to betako grâce à musique yo na bima Congo ba 10 fois grâce à musique yo na mona ba lunda grâce à musique yo na mona ba lubango ba wambo ba bengela ba menongi grâce à musique yo moni musique yo le kan journaliste masala nga jise boya fara pe langa ka na musique yo kaka musique yo moni singa ba place belé grâce à musique yo na grâce à musique yo na kutana ba boss zitu liebo les millionnaires na grâce à musique on a kutana Mindele na grâce à musique on a kutana boss Michel na kutana ba boss Dadi Sasa na grâce à musique donc musique vraiment pour nga eza bulo nga la so ngo ba fatite nga la so ngo musana nga pour musique ngo beka yemi manga no musique ngo na mi mama mise na tiki ka pour na confinement donc o lo bena ma belle musique pour na nini na musique ngo na swenta iboboy siko lo ba nini musique ngo futela nga parler ngo le sa bana siko lo ba nga soni ata yo moko. C'est-à-dire on se retrouve pour le monde en nous. Ndega ezalaga, ce qui va côté positif et ça, côté négatif et ça, ba difficulté ni okuta na wana. Ah ba difficulté belé. Muté tol ba combattre kaet. Ba danger. Po au moins avant belga do matcha so mata kaka bato ba matsi wana ba combat bandit ko combattre okita. Ba kombe belé, ba kosena ke ye alinga ba sabatu. Musique yotika. Akobilo ba musicien bo saranate makama basi aba. Siko ebiso basi bana ba succès makasiti. Po nga succès trop côté ba momi. Ebenda mibali siko ba kota ba keto ba mission faible. Et kota faible nga ba kosela ngai na bana maboke. Po na chapo nga mpe na pesa maboke aux États-Unis nga. Bana mabo ba yela nga kaka musicien pe aenda kosela nga o nga bisim bana mabo o petango c'est Paris mabo c'est Gabon. Et vous lookez là, pas problème. Petrango c'est Paris. Mabor c'est Naboy na Goloba. Théo, Mabor nga lobi Mabor c'est Gabon. Na ba yana mieze yinda. Vena nga le vision na bossa na ngote bazana na basipama na bato bele na bana kate on a bana feza ba cha on a se. Ne na lobi tenga na lobaki Petrango c'est Paris, Mabor c'est États-Unis. Ne maman etika ba tesa. Siko makambo ba misem su ba sala ngote ba pesa ba baye o ba kombo. Mais bazande minoko. Ba mission Junior Belgado je confirme que vous en a combo pour tant na zoya ba tabi déjà que telelo pena rolindomba a ozalana Junior Belgado Papa le Valade ba baso loba te loba na eboye yebisa sala boy yebisa su mukolo cop ezo bakisa maka mukolo cop kolo pour 100 jours nga ba benga juge président nga kolo pour 100 jours o yembaka mabe God on est na ngote na tiki yango ezana ba procès o yembaka mabe ozalaka Mario. Oh, obetara kaka ba interprétation. Oh, betara la musique kana Petrangol pour 100 jours. Bilo wana tout godane zanango na pour 100 jours na prochaine émission au mona ke na obimsa procès moko émission moko to bandi ko décortiquer. Mais to linga ki peto meka comprendre parce que olobeli masolongo ya mama oh baba benga yo Mario basala ka so Junior Belgado bala. Bon, na bala te na bana. Abala tena nga mokwano oyo kuta ba kokopi oyo kuta donc base bovan mezana me magi so na magi o muna ngana bakati non na bala yom to ebise nga ke ozulu ka mbali Junior Belgado ye do pesa da candidature na yo e bon internet boy na TV boy wala faute wala faux ke ba yo kasi na ko bala te me na po kipete ebite mais olingolo ba ko so kipe ko bala officiellement na na bala te zonga nan ozo kipe nga bana nga komone mwana nga liboso komone Dorcas mi balé komone Belgado mi sa toujours desh nana bana 4 ya 4 de bonheur ouais okiminga kitoko ha te no kimone ngana muto za 0 mètre ah nalina ba problème te na boye koma ke wa lubaki yim tatenga pression na lubaki ayo
Congo Kinshasa Zambe apesa makoki nyonso na yo bae apimela bango makoki mitema miko vimba ene disheni wana jaloux. Un Américain perdu au Congo, Dade Kitala, l'élixir. Comprenez quand ma solo, papi m'a vacala. Et à côté, on a ma solo, faut les aller, on a papi m'a vacala. Mais Junior Bellegarde, papa le valade. Pour ces 100 jours, bah comme ça, bah ça m'a caca. Bah difficulté, nous sommes coûtés en ango. Pas producteur, bah ça y a boulou yeke. Et ça passe pour nous lukabango tout n'est. Te bah producteur ni na micho bazate. Ça n'a pas coproduction. Bah producteur, ta qui le banda tout bandango. Na befort na biso meti lelo. Non, les limites, les Arabes, ils pas boss moto bete matolo, ok pas major te go bete matolo, ba fort on a ngondé mutu ils ont forcé biso tout ça là. Moi banze moto ko ta ba studio, moi ba clip tout ça là. Mais au moins ba clip, nga ça ba clip ba vatita, on est Bruno Gérard, le papa confinement clip wa sali langai. Maman na clip, pas la dernière pour il y a ba $3000, pas de blague. Ah musique ba vatite. Ah oh, il y a na 100 millions ya mbaute, nga ko mekate, kalume kiko. Eloba beoko kalume kiko awa to yembaka so ye il faut dépasser mbongo mone ba bina fili ba senga ba 6000 ba 7000 ah siko faut ya tana 4000 pour yembela ah ezatego lukela 5000 na ko sana studio mo ya quartier te ba jona route ba jona kuna lingite pour confirmer ete iba tout fort mutu tout faut na respecter musana e so respecter musana ngai te se goza posanga na matate ozaka na posana zala mutaba tolo po matolo peto kotika ngote jamais na bossa na Nikokai journal anniversaire na nga Nikokai formateur ba boss formateur de boss te ya umela Nikokai ye azara grand frère Diego Batterie wana bossa na soute jitse boy ya pharaon planète lauréat. Ah, garçon, on a vraiment mobile bateau à BBC Thaïlande, des amis pambola raye, na Bruno Gérard. Bruno Gérard est un kini me code yaka. Ah, tes garçons, on a Bruno Gérard. Ah, oumela. Na pesi ba sincère condoléances, c'est pas master na ngai doyen Liot. Oh, moi c'est na autopère de mère, donc ba condoléances c'est belé. Tous ensemble, na bige lundi tous là, on a déjà pour na repenser matang. Tous années toujours l'année de que on a za bigote. C'est que pala na bosanité dadumbi avant ami jodomi et c'est boza dadi malele on est ensemble bana tout ya Petrangol staff kije staff kikakala na bosanité fiche mongongo les millionnaires masananga ide nga widanga trop na ba confinement mobale ba to filo mujinga wetu. Nous vous rappelons que nous sommes chez des boss Mamboté, à Onakatsa Petrangol, et c'est qu'il y a solo ça la ces derniers temps. Ils ont la place monté au Keno, Kuta Bilengue, ça n'est pas Mamboté. Batu a soutenu Bangoyo, on a rappelé, boss Fadi Ali, le beau comme on l'a, le beau que pèse Sarabakata Yangote. Mbongo Balia, on a battu le baki. Ça donne la ligne sentir le pénage Junior Bellegarde ou Yeyo, la difficulté à produire sur ça parce que producteur, m'a pénaka tombe le boko, à ce moment on a été. Na rappelé bino que le boko moulai boss Fadi Alino masolongo ya ngwe ya Junior Bellegarde le boko moulai bakata ngoto le boko pesa bakata ngoto to senti le quoi ba initiative ya kitoko zo zo me pas ya boss Mamboté to nito mona ba Junior Bellegarde na production minene et ça la mata awa ba initiative wana to robete na mbongo makasi pena coup de chapeau et to nito ebisa bino que déjà le colo ça sur le terrain na profiter na souhaité au bon confinement ministère silencieux Girbo Muzombo bon retour na mabele pour les choses na kati mboka quoi pema pena pour sima mikolo to mona na lisusu Junior Bellegarde ndeka to lobaka tango tozo kende ngonga peso kende tozo kuzuma tozo ko mariage na suka interview na biso ba projet nini oyo zanango ozo linga kosala dans l'avenir pour na bato balinga musique ya kitoko bato balinga Junior Bellegarde bon ba projet zebele lo rezo bo masko soutien soutien de mutezo bomma vraiment mais ba projet za ya kitoko belé père biso beto za na pour ça tout ça ba succès ba frère na biso ba bina fili ba ibato ba osala te ba robino ba déplique toi na souci ko nana ko bimisela so produit pour loko ka ko longisa ngeza ka album ki le bima tout ça là déjà na boxa de ba minimateur ba kabuya na to betongo na ndiayi o mise belé pe na ngola ba osana ba ngote ba ko ka pe ko sala ngote po ba linga ba dépense wana te ke ake pa jipe ki sa beta générique eza ba ki lelo ebeta ka eza
et ça nga ne ba producteur nazo senga ba producteur ne ba boss wana otoloba nga Belgado na za numéro na nga boss Fadi Alino omone ba projet nga na za na ngoso ba to ba chef ba puis ba soutenir na yibike aussi manete ba kabosi papa social ya Sara Senga ba hérité vraiment vando ba noko kaskito moto pamba ceux ba soutenir nga ba Delka Futu joyeux anniversaire toi Delka Futu plus 10 ba fabule ba tum na yego mona susu ba ni tukanda les bijoutiers ba fils angrata ba Francis Ibouke Lolaba ceux ba tona tout ba soutenir ngai moi te ke ba projet na ngo salama kilelele fait bi maison mais la fort na c'est fort personne nga moko mesenga bango ba tia ba po to bi misakilelele l'album e bima pour mutu to za satisfait président ba mélodie bien et ça na ba ça na ba rythme bien donc ça na ba nzembo bien ba to ba za la décider ba c'est vraiment kilelele ouais bien te ko bima dana bimise la bango ba jitse boya faron ba il est ba Bruno Gérard ba majorité quand même bientôt ce ko ba nzembo so bimani ba nzembo to embeli ba trésor luindula ba nzembo to embeli ba mutuna o ko zo embeli nani trésor kininga banzembo wana oto embeli ba Jérémy Lelo ya banzembo mo bozo vimana kilelelo batu bo soutenir biso kaka ba fabala yo ebinenge zalaka Elvis Panda bo soutenir o za mouvement na bino cité latino poto bimisa kilelelo oyo bozo zela. Là, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Yuyu la staff Yasuka. Non, Junior Belgado, tout ce comme les gens Yasuka interviennent sur les Tolobaki. Ceux qui les l'ont mutalinga contacté yo. C'est-à-dire pour le projet ça qui toko, les autres va soutenir yo, va tirer ma boko. Ceux mutalinga contacté face à la nengi la red social, nengi la maramususu, ba numéro de téléphone, ba contact nengi mutako rozwa yo. Et puis na place yo ba ko kanga yo. Malgré tout ça, le confinement, mais les Arabes, moi, répétition, on est ça en coulisses. Nga se moutonga kutanga malamoko nga zaka na Pétrangol. Pétrangol c'est Paris, donc nazana na Fréchou, aso tunikaka pas Belgado na beau vent, tous les chauffeurs, bah l'accès au numéro na contact ça plus 244 921 318 330 plus 244 921 318 330. Yango pe na celle la na WhatsApp, na Facebook na ngeza Junior Belgado, Instagram na ngeza pe Junior Belgado. Bah merci à toi na ba frère na nganyoso Pierrot Leblanc, Kabisa du Kombo, Tandi ba Sombi, ba Sa Majesté Balejo Bilele, Sœur Nanga Sophie Alelo, Maman Pasteur, Nabo cet évangéliste AD, KBG, Enfant Mystère, Percy Tumbako de la Bible, Bamasa Nanga tout Bazalaka, les États-Unis na Paris wapi, Bamasa Nanga tout Bazarana Kini, Nabo Sente Krista Tupele, Limer Nzambe, Nabo Sani Soute, Majorité, Kadjouma Machale, JC Boya Farol Lauréat, Nikon Kai, le formateur de boss, Blaise Mavouzi, unité de $. Nabo Sente Gibson Mbia Vanga, Alain Visor, gaz na gaz toujours. Bandeko to balinganga fiche mongongo les millionnaires, José Open World, Doudou Makengo, président Lino Zola, Nabo Sente, Papi Kodia ya Gagaliana, Papi Kodia, Motema Gagaliana, on est ensemble, ba mission tout ya cité latino grand complet. Après des confinements, tout aura toujours nama où était chaque jeudi wana de 17h à 22h. On est ensemble, artistes Junior Belgado, vous soutenir, vous s'abonner trop na YouTube, Junior Belgado TV, na YouTube, vous zunga malamoko wana, vous yoka trop fin confinement à cause amplifié. On est ensemble, bandeko, tout balingara ngai, tous en amis ensemble, Simon Arabe, Envie Mayo, Sylvain Lumbia, Serge Tata Kibokolo, Paulo Tudilou, le président Lika Tokumata, tous ensemble, papier ambassadeur, Nabo Sente, na Dikando nazoka kaka kumbwa na boss Dikando Maboko Bank boss Dikando nazoka rasango business class tout mon anati boss Dikando Alverge la Pulga boni basango Alverge la Pulga malelo Ben Willy le Gabonais okutana te na Bodri Matadi kaka yolia koliak Alverge la Pulga Simon Arabe garçon bizarre Biazo le gagnant Peggy Joker, on est ensemble quoi. Tout a fait rigoler tous à pour tout soutenir les padres Motonayambo, tous ensemble avec moi, Junior Belgado. Un mot pour Angola ultima hora. Et na bato balingara émission na biso Luanda Today. Balobito s'abonner na Angola ultima hora. Angola ultima hora, bravo Trido, bravo. Tous en a tous abonnés biso tout na Angola ultima hora. Balobi za chaîne yo biso tout. Tolandaka donc bolanda ngo bokozoba novidade tout ya Angola awa ya bango ezakaka ele et salami ekoti
les cas qui étaient avec série organisation makasi angola ultima hora TV boss abonné wana donc boss brada TV wana ce qu'on a chaîne ekoti na sikana mikolo na bato bazana agade boss brada TV donc aux émissions mobima quoi boss abonné trop na angola ultima hora ya Trido Bravo on est ensemble quoi ça dit le quoi to lobe que aza musicien aza mama mapate to katelo au moins souke ça biso bien bomangana bomayoto bomanae pona jise fararanto bomanae sokyo kinga na weye kanisa tabolamu na salela yo pona mobali nanga na sinye yo ma ya na kotika bongo te amando fuite tabolamu na salela yo au chef na bisot chef Hamburgini Petit Jésus yebe na kilelo lelo azana denzembo ya Jérémy lelo na Trésor Luyindula. Moi, je suis kala mingi te Trésor Luyindula bo CP la balobi leader wana na bomba ngo wana peneze bomba bayi bati leader faut ba zoka moi sirane Trésor kininga faut zonka so fasa ngoya nini na zamona na bolingo Junior Belgado papa na mbonere merci bolingo zala keloko yensengo brajenzinga duduma kengo pourquoi bongoli yango ya mawadada la japonaise kitu Lamborghini Petit Jésus. Merci Petit Jésus to sepeli et encore une fois merci d'inviter Nabiso Junior Belgado to pesio pena merci na moteur mobimba merci pena visite na bino bo talanga parti ya boss na petangola boss mambo te zaka entrer kaka ya mail so ko na banque publique entrer wana mama otunika staff mambo te VIP class ta ndeza on y a ta billet on y a ta simato pour la tête climatiseur malili donc on est ensemble check quoi. Tout est bien qui finit bien. C'était là votre invité, Junior Belgado de Papa Alvarad. Comme monsieur Baki Sami, 1000 procès. Ça dit, comme monsieur Baki Samakaka. Mukolo Cop, de Makamangweze Belé quoi. Dans ton PC, merci parce que le dossier 100 jours à Zaki Nabiso à répondre favorablement à l'invitation Nabiso. Et puis, la question de Nabiso Sengaki à répondre. On s'en Monique à répondre en côté Bengangande Karizalaka. Au sali 00244 pour vous qui êtes à l'étranger. 942 99 46 56. Oh, Jubiso na WhatsApp 00244 945 954 769. Kobo Sanate. Bakuru Nabino et vous allez bienvenue, vous faites seulement Angola Ultima Hora news@gmail.com. Soko Tindiwana, Togozoyango. Soko Zana pour contacter Biso, Angola Ultima Hora news, au bêtis 00244 pour vous qui êtes à l'étranger, 948 874 092 ou bien 00244 992 753 835. Wana aujourd'hui Biso Maramon Angola Ultima Hora news. Kobo Sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube où il peut cette information à solo, information à temps réel. Nous avons dit Junior Belgado dans les Boss Brada TV, mais il été émission où ils ont continué. Il suffit qu'à vous na YouTube, au Lukangola Ultima Hora News, nous avons une nouvelle, il y a Junior Belgado. Et tout le monde merci Nabiso. Et pas Yangé Kestani, oh il y a un bac qui biso les cycles, pas Boss Mambote, et tout le monde pété. Quoi faire nangai Caps Kapalai na pesi mbote bino batu tout bolinga Caroline Nomba la presse de la diaspora na yambi bino pena na mutema kokita et na bo sente cameraman nga privé ba cameraman bazana bon ezana nga mabete ba cameraman bazana mais nga privé Michigan Moula c'est les asa cameraman nga privé pas ça musane kitoko merci na bino nyonso bolandi biso vous qui nous suivez depuis Paris Franklin Fichosi qui pointe Eric qui pointe autrement dit Kulutu Beros Bokote BCI Jojo Nzinga Ramsès de Bambote Nabino tout depuis Allemagne Gisler Olivier Mvoula Nabo Sainte aux États-Unis Dade Kitala un Américain perdu au Congo c'est-à-dire vous la brancher na masolo oyo parce que masolo kitoko et salamra awa ba appel Nabino ba message Nabino yango fructifier biso ba message Nabino yango sunga biso botinda ba critique Nabino to zela na boko funga donc ezalaki Nabino la presse de la diaspora Rolando Mba de to kuteni bala sima pona flash Nabiso Luanda Today ciao.